Ma Mission TV, le miroir du monde. Donc, oui, nous sommes à la côté à Bakinoise, na Bakinois. Bato bakolia mbongo baya kopesa binote. Bazo ya kosa bina ba $100 mais bango basala minene. Vous comprenez ngai? Hein? Ah, donc ça ndengo na biso tozo contre motuté, tozo défendre intérêt ya Kinoise na Kinois. Ah ouais. Makambo na sali koloba bo na kotangela bino bozwa elongi ya mukanda mo ya mukatekaki. Alors, j'ai sous-signé ingénieur Michel Matoumon Amassala, chef de division urbaine des infrastructures et travaux publics AI, atteste par la présente que Madame Songoro Paka, domiciliée à Kinshasa sur l'avenue Malil, numéro 1 bis, quartier industriel dans la commune de Limité, a acheté à la vente publique de gré à gré du véhicule immatriculé APK 00D de marque Toyota Prado. Hein? L'épave. Bonsoir, il y a l'épave. Il y a faux et usage du faux. Instrumentaliser bino ngana na média avant bino bota. Na monoko makasi bolo ngati. Nazana ba élément nyonso botier biso pe to sanini totier. Na ibe loro ebele basolo bagalinga la kisanini, na linga la kisajesi. Na otikate na boy na bina otikate. Donc, où est-ce que vous avez fait le nango, vous avez fait le longi nango, vous avez fait le longi nango, vous avez fait le longi. Merci. Avant de répondre à mon tour, je vais devancer l'événement. Bino bozali quatrième pouvoir. Bakoluka ba instrumentaliser batu mususu na kati na bino baloba ete to sombaki yango boye boye boye. Na koyebisa bino okozwa image ya Prado ezawana. Prado wana basale yango mikanda lokuta. Le 30 décembre mokolo ya Maponami 2018 dimanche. Likambo akokama mokolo yango service ya ville esalaki po eteka mutuka wana. Ma Mission TV, le miroir du monde. En direct de Pékin, Ma Mission TV est venue pour vous faire un reportage si spécial. Pourquoi? Parce que l'état des droits a encore frappé et avec le président Félix Tshisekedi, donc Tozomona, état des droits et Salanango. Pourquoi? Parce que ceux qui ont moni un président, un ex-président et assemblée provinciale a détenu à Wana Pékin pour Nanini parce que à retenir au Ezraki Biloko ya l'État et Bongo Bisso. Babibi Kapinga et Bongo Richard Kapuku, état des droits éco-frappé. Et voilà, Tokoti Kabino donc Bolanda, présentation à Mituka, Oyo, Bazoni si, mais pas ya Roger Ntingité, ou Azali ex-président, mais pas ya ba Ndekomo Susu, ou Bazalaki, Dingandingana na Mosala, comme ba reporter, ainsi de suite. Tokoti Kabino Bolanda, Bakondi, il y a assemblée provinciale, ou lancé un mot, message, mot spécial, Nabatonia, so Bazaliko détenir, Biloko ya l'État, et Loko ya l'État. Voilà pourquoi l'état des droits est pour ça la nango et biso nyonso ya malamu tolobilaka. Voilà pourquoi toyaki lelo na Ma Mission TV poto bisa ki bino Ma Mission TV ezali liso na bino esika information ezali lito inabino pourquoi pas makolo na bino ko kita en temps réel yango to kitaki lelo awana ensemble na Pékin pour na kozela bino ba image suivez et on va revenir tout à l'heure. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du province de Kinshasa. Excellence, l'équipe de garde est rangée pour vous aider. À l'occasion de votre visite du travail de ce jour, devant vous, le commissaire adjoint J.C. Kanakolo. Merci. Amour. Bien.
Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, Excellences, dans le cadre de la plainte déposée par le bureau de l'Assemblée provinciale ville de Kinshasa en rapport avec le détournement de biens de l'État par le bureau de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa sortant, après investigation, les services du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa, après investigation, vient de saisir 6 véhicules, dont 4 jeeps, présentement déjà acheminés aux installations de l'Assemblée provinciale de ville de Kinshasa. Et les 2 autres, il y a une Jeep Ford et un minibus Toyota Hiace que voici, saisi par votre police du commissariat de la police ville de Kinshasa. Et je cite Monsieur Roger Singhi est ici à l'état-major du commissariat provincial. Merci. Je crois qu'il faut une précision. Il faut une précision, c'est qu'on a saisi des lignes, et les autres cadres, les membres du bureau sont quand ils ont entendu ça, eux-mêmes sont venus remettre les cadres. Ils ont entendu les critiquer, ils ont entendu qu'on a arrêté M. Singh. Ils sont venus eux-mêmes remettre les 4 équipes qui sont à l'Assemblée provinciale. Est-ce qu'il y a d'autres biens de l'État? Bien sûr, il y a beaucoup de biens. Vous avez suivi les communiqués. Quels sont les meubles, oui, meubles de l'État, à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement au niveau provincial. J'ai été instruit par le directeur de cabinet. J'ai fait des communiqués à la presse. Que tout celui qui détient un meuble ou un immeuble de l'État doit les restituer dans un délai bref. Sinon, la police va se lier. Alors, quel est le sort de M. Singh pour l'instant? M. Singh, s'il ne remet pas les 4 véhicules recherchés qu'il détient derrière lui, de l'Assemblée provinciale, on va les transférer au parquet général. Mon général, pourquoi ne pas nous montrer les suspects en question pour confirmer réellement? Non, il y a encore présomption d'innocence. C'est le parquet. Vous savez quand même, il a exercé une fonction importante. On ne peut pas le montrer comme ça. Il y a possibilité de nous en parler à l'Ingala pour ceux qui vont le joindre à l'Ingala. Bolandi, Nengue porte-parole à l'Obi, c'est ça qui saisit l'Assemblée provinciale, l'Assemblée provinciale pour la famille Touka. Oyo bureau sortant Izwaki. Makambo ya honorable Singh kuto bandaki na bureau musu ya kala. Ya ba mikanda ebele bakomaki mais ye azaki muto makasa ngao zone sami Touka. Alors soit qui mandat de perquisition, na mandat d'amener, qui en pour récupérer nous Touka Balewana. Et tikale mine. Baninga mususu balobayoki basangwana na communiqué tolekisaki bazongisi mine mususu. Oyo ya singité. C'est que le rapporteur, le vice-président et le bureau sortant. Ils ont dit mine, ils ont pris dans l'Assemblée provinciale. Si ils ont gagné parce qu'ils ont dit mine, ils ont dit un village, la ferme. Ce qu'ils ont dit, c'est que lundi, ils ont dit un parquet général. Pas que ça. Si se fait, ils ont déclaré vice de procédure en arrestation. Vice de procédure, ils ont un mandat d'amener. Ils ont un mandat d'amener. Officier du ministère public. Ils ont décerné un mandat d'amener. Ils ont gagné. Un bon et du fois. Si on vit ce procédure, il faut que la justice. Si tu sali commettre une infraction, ça n'a garde à vue. D'ailleurs, tu sali ici. Il faut que normalement, ça bloque. Contenir un rang. Antérieur, la fonction antérieure, il y a tout qui est. On a bon moto. Normalement, il faut faire la casse. Il faut retirer la casse. Alors, c'est ça pour moi. Est-ce que tu vois que la police est allée là, Oyo Zakokamba, à ma copie, à Okanga Motonion, comme dans la présidence, c'est celui de Bosenga. Nous sommes auxiliaires à la justice.
ceux qui meeting de outil la justice tout ça là, ceux qui paient institution petit meeting de ça. Commandant suprême, ceux qui a lobby to kangamon. Attends aux alinani to kangayo. Ah on a tout ça qui communiqué. Na meeting do ya directeur de cabinet chef de l'état. Alors bi mutunyo soza eloko à l'état azongisa. Ezala ndako, ezala mutuka azongisa. Sinon on va ridiculiser. C'est que to kolanda to kanga pour biloko à l'état ezongi. Faut baye bato baye baké. Siko tango maseki ici. Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale, vous avez une réaction par rapport à ça? Loko na koloba na lingala ya bosa na tondi botondi police na biso ya ville province ya Kisasa na mokozi nango général Kasongo parce que a soutenir ngai makasi na makambo soki était na kobimisa ba secret non sawa te soki était elingaki ezala possibilité que to récupérer ba mituka oyo ya biso. Alors nakoloba boy tango nazali kosenga ete bazongisa mituka oyo eza te po eza ya ngai biso tozali bana Kisasa biso basusu toyebi ba village na biso te village na biso ya Matete ya Bangale ya Lemba ya Ngirigwato ya Kingos. Donc tango biso tozana na mabokonzi moke au peuple apesi biso engebene na bifo o tozana ngo uta mobeko likonzi tokotika moto moko te asakana na biloko ya bana ya Kisasa. Tango tosengaki ke bazongisa biloko eza te po biso todondwa nango, ezali po bayeba na ville oyo ke bameko eza sika baye buzoba ifo libre buzoloba te ke biso toleki bamosusu na mayelo bien na makasi. Biso nyonso bana Kisasa soki tobandi kotosa biloko ya ville bokomona ete tokozala na banzela malamu, tokozala na école malamu, tokozala na environnement malamu. Na sepeli na koyoka ete gouvernement central pe la moki elandi biso, mais na kopesa bino promesse moko ezali ete tant que tokozala na ville oyo Kisasa ekozala modèle ya gestion ya Congo. Na kobengisa bino mokolo mosusu nayebisa nalakisa bino mai tolingi tosala lokola assemblée po engomba na biso ebongwa. Na koyebisa na baye bazali ko détenir encore ba mituka mosusu. Eza que l'état ata akonda naza makasi koleka nzete ya mape. Donc mutu nyonso aza na biloko naza ko insister, je crois général aza kolanda ngai. À part mituka wezali pa ya président Singh, 4 collaborateurs na ye oyo ba yolobi ke bango pe baza nango na kosenga général bazo adresse na bango au plus tard lundi to luka to récupérer mituka wana. Soki pona président Singh tozali ko tia bagan parce que yazaki mokozi munene na mboko yo, mais bande kwana bazali ko s'entêter ba collaborateur na ye to ko kendeti na ko exiger ba dommage et intérêt. Bo relayer message po ete bazongisa biloko wana tosala ngo mpona kosambwisa motu te mpona motema biso to bana Kisasa. Kisasa epesa biso nyonso na elekonga na kotanga na Atene Royal Kalina papa Bolozi mokadi mokozi Kalina ebanda koyebana dès que aussi lycée école supérieure du commerce o lelo ekoma yese ezalaki lokola oloué na ville ya Pression elelo ekoma ozana gombe ozoyeba te pa ozali. Donc yango tozali toye wana tolobi te ete toya makasi koleka baninga, tolobi te ete toya mayele koleka baninga, mais soki bosali biso confiance bokomona ke ville oyo eklata la mosusu. Oui, tu achètes. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du province de Kinshasa. Excellence, ainsi prend fin votre visite de ce jour. Plus rien avant. Merci. Votre Excellence. C'est pour ça que le président vous en a bon. Merci beaucoup.
Ont été importés par les membres du bureau au motif qu'avant qu'ils n'achetaient les véhicules, ils louaient les taxis et que tout compte fait, chacun d'eux avait déposé plus de 66 000 $. Alors, comme chez nous, les gens n'aiment pas la réflexion, je leur ai posé une question bête. Je leur ai dit, vous m'amenez chez ce transporteur. Ils produisent les factures. Donc, apparemment, ils en avaient déjà des fonds, mais je les ai prévenus que dès que j'ai ces factures, je vais saisir la DGI pour que ce transporteur-là puisse payer l'IBT. C'est à ce niveau-là que les gens ont été. Donc, je le dis parce que je voudrais précéder les événements. Je ne vais pas vous instrumentaliser, mais je m'en fous éternellement. Je crois à ce que je fais et que ce que je fais, c'est pour l'avantage des Kinoises et Kinois. Donc, s'il vous plaît, pour retourner la question sur Mamituka, sur l'élection, mais toujours convoqué lundi par gouverneur Baya. Pour une campagne et au Banda, lundi, Toyo, qui va gouverneur Baoya, Bamonio Sona, Linéaire, Kotoyo, Kamoko, Namoko. C'est trois questions. Il y a trois questions. Président, tout le monde qui a attend le commissariat provincial de la République de Kinshasa. Je pense que tout le monde a pas une ailleurs, tout le monde va mettre message est remis à Bana Kinshasa, na ndenge bandeko bakene na mituka oyo, bango moko baye kuzungisa. Message na kopesa na Bana Kinshasa eza ete ngai na kota politique na fenêtre te. Ngai bato akotisanga na politique eza Bana Kinshasa, bango ne ba patron na ngai. Donc liboso na bangaka bango, sima na bandi ko banga ba mikonzi oyo bazana kati ya institution. Na lakaki bango na eleko baninga bangai ba ponaki ngai bo mokambi ya assemblée provinciale ya Kisasa na ebisaki bango ete muto ya zwaki eloko ya assemblée provinciale esengeleki na ye kozongisa yango dans 48 heures. Mais 48 heures après namoni bato bazongisaka mwa biloko ya mike mike o ngana zwaki ka télécommande ngana zwaki ka tonga. Mais à part kozala nanga président assemblée provinciale dans sa pasteur na ye koloba soki na kembangu eza malamu mingi te na bengisi baninga nyonso oyo basaki liboso na ngai na biro na ngai na bondeli bango na lobi na bango boyi biloko bozwaki bozongisa ngo po eza ya bino te na bondeli pendant 30 jours baboyi koyokela ngai soki babimi na biro na ngai bayebisi bato ke ça ne rien. Alors nga na yebisi bango ke ngai nga na osala bino rien mais Kisasa osala bino quelque chose. Et puis na yebisaki bango ke l'état ata akonda mais amakasi koleka nzete m'appelle na yebisaki bango na kotika bino te ata boke na ONU. Moi, je crois en ce que je fais. Je suis la police na biso, particulièrement dans mon conseiller ya Kisasa général Kasongo, accompagner ngai. Il faut n'appeler ça longonya na général Kasongo na police na biso mobimba. Accompagner ngai, yangonde salete lelo bozali liboso ya si mituka, mi bale zakuna. Alors, nakoyebisa parce que nakolanda rapport et instruction à dossier, balobi ezana ndambo ya mituka o ezana maboko ba rapporteur ya ba collaborateur ya président ya kala. Nakoyebisa bango bazongisa yango, soki lendi bazongisi yango te. Toko zongela justice et toko exiger même pas dommage na ba intérêt. Alors, oui. Président, le Tomoni paye le ça ici, moi, merci. Avant de répondre à Motuna Wana, Nalina devancer événement moko. Bino bozali 4e pouvoir. Bakoluka ba instrumentaliser batu mususu na kati na bino
baloba ete tosombaki yango boye boye boye. Nakoyebisa bino okozwa image ya Prado eza wana. Prado wana basali yango mikanda lokuta. Le 30 décembre mokolo ya maponami 2018 dimanche. Likambo akokama mokolo yango service ya ville esalaki mpo eteka mutuka wana. Mais bakomi teke bateki mutuka balobi toteki epave. Toza bana kisasa toyebi epave. Mais bomoni ke mutuka na mutuka ezana na si. Mituko mibale otozongisi na yebi ke bakoya ko instrumentaliser bino ote biso tosalaki ba dépense bandeko baki na mituko bakosi biso boyi. Biso tokimaki na mituka oyo po ya moto somba mituka to banda ko louer ba taxi bango nyonso ba dépensaki $66,000 na location. Ngai na yeko yebisa bango boyi. Lokola bo louaki mituka na $66,000 par personne. Bon me manga yepa ya transporteur wana apesa nga ba facture bandimi. Mais na yeko bakisa ke soki apesi nga facture wana na kokomela DGI. Ye afuta nano IBP na ye impossible ya bénéfice. Nde babangi. Na ebike nde mwa lokota bakoya kokosa bino na bokuse to récupérer biloko ezali assemblée provinciale. Alors na oyo loyenge bokuti epa na biso boilelo campagne électorale ya ba gouverneur ebandi lelo. Ebandi lelo yango moni loyenge ezali makasi. Alors biso campagne électorale ya biso ba député ezalaka na ndenga mbunda boyete. Biso il faut toyoka programme ya mutu na mutu. Yango nazali ko profiter na micro na bino. Mutu nyonso ayebe taza candidat gouverneur. Na convoqué plénière lundi 10h. Tobandi candidat moko a kozwa minute 20 a expliqué biso eloko nini ya osala soka leki po bomona objectivité na biso tokolanda obele molongo oyo seni atie numéro 1 numéro 2 oyete na ngonga seke okimi oyebi ndenge ezaka na stade soki ekipe yete arbitre akonstataka forfait lomasa akimi koma. Alors wana bakoya soko balobi basilisi nde député moko na moko akokata tina ayeba nani ye kopona tala tina oyo bokuti lelo loyenge. Mais nakosenga bino bofilme Prado wana eza kotambola ville eteki yango na balobi eza epave atambulaka. Et puis mikanda ngo basini yango api dimanche mokolo vote fonctionnaire wana tokolandela. Tozali kosala te mpona kopesa bato pasi. Esengeli bana kisasa bayeba ete eza na bakinois oyo ya buzoba te oyo bakotonga kisasa. Tala image oyo tozo projeter lelo na intérieur soke na ba intérieur olobi oti kisasa tango biso toki bana bake. Soko oti kisasa bato ya intérieur bazolenga. Mais lelo soke kisasa balobi tala bato buzoba mangala wana bayi. Donc il faut bato bayeba ke kisasa ezaka na buzoba te kisasa pe eza na mwa mayele muke. Toza na posa ya soutien na bino toyebi toza préparé en conséquence toyebi ke ba réaction ekozala mais moto obangisa moninga aza te biso nyonso toba na 1900 donc nde mwa maloba muke nalingaki nayebisa bino donc oye na bible okuta yango oye na makambo ya désordre okozwa biloko ya jesi na kati ya tempele. Merci. Mwana msambu baloli biso bana bandali tokozala na oka na sima tokotenir yokati ekokandango basalango dimanche mokola vote donc bango bakendeki vote oso image ya epave. Awa makambo nazali koloba boyo nakotangela bino bozwa elongi ya mokanda ngo ya moto atekaki alobi j'ai sous-signé
ingénieur Michel Matoumona Massala, chef de division urbaine des infrastructures et travaux publics AI, atteste par la présente que Madame Songoro Paka, domiciliée à Kinshasa sur l'avenue Malila, numéro 1 bis, quartier indiciel dans la commune de Limité, a acheté à la vente publique de gré à gré du véhicule immatriculé APK 00D de marque Toyota Prado. Hein? L'épave. Bonsoir, l'épave. Oh, ils ont faux et ils achètent du faux. Naïbe l'Europe, ebele bazolo bagalinga la kisani, nalinga la kisa Jésus. Na otikate na boy na bi na otikate. Donc oh ils ont épave. Bonsoir, elongi na ngoba, bonsoir elongi na ngoba na table na ngoba. Bonsoir elongi ya mutu ko bazolo bagateke épave. Ate pas besoin de l'État. Instrumentaliser bino ngana na média avant bino bota na monoko makasi bolo ngati nazana ba élément nyonso botier biso pe to sanini totier donc bino boza la côté ya ba kinoise na ba kinois bato ba kolia mbongo ba ya kopesa bino te bazo ya kosa bino ba $100 mais bango ba sala minene bozo comprendre ngai donc ça ndengo na biso tozo contre mon côté tozo défendre intérêt ya kinoise na kinois bandoki nyonso babatamaki na se adra bakosala nini bakobima voilà nasuki be wana Bon parler. toyaki awa na assemblée provinciale pour na nini parce que il fallait que président ya assemblée provinciale Godé au bino nyonso boyebi a présenté biso mituka misusu bino moko bouti komona ba mituka o to présenter bino ba Jeep TX Toyota o balobi ezali be pave alors question mark bino moko bolandi et ye moko président a lobby et biso Ma mission TV, tokitanga na terrain pour na kozela bino image ndenge to promettre bino ma mission TV ezali li sona bino esika information ezali li to ina bino pour na nini te makolo na bino ko kita en temps réel esika information za to kita ki lelo na UPKIN pe na assemblée provinciale pour na kozela bino o ezala ki information ya mukolo lelo. Vous avez donc la suivi en direct de TV. Moi votre servante ndenge na promettre bino to kosala musala. Nenga question ndenge ezala ki na tuna tango mosusu président Godé, président de l'Assemblée provinciale, est-ce que le président Boluki a péboyé papé question mokotongo mosusu koluka koyeba bandeko Roger Ntingi pe ba collaborateur na yeni ni motiva ki bango pona kozwa mituka leta o neti to moni ba uti kolakisa biso ko mona ngo bozo mona ngo na ba image Richard azali ko illustrer bateki mituka ya leta bino moko bolandi bomoni pe ba mituka bo biso est-ce que mituka o ezali be pave motivation ni kozwelo ka leta côté kayango. Félicitations à l'état de droit, bonne continuité à l'état de droit. Biso tozali wana esika musala malamu ezali tokolobela.
esika pe mabe ezali tokotombola yango tolakisa na population bayeba. C'était bien moi votre servante Bibi Kapinga. On se retrouve prochainement pour d'autres actualités et puis ambiance autokuti a lelo tozo signaler bino que les bis de Rosala Awa pour la cause de la bino ezali élection ya gouvernorat et que ça la bino bien parce que beaucoup ba nani ya kozala mokonzi topé en tête ya Kinshasa to nani ya kokamba Kinshasa après gouverneur André Kimbuta. Merci beaucoup, à la prochaine. Ma mission TV, le miroir du monde.